eza ya koyinda bandeko na nga na minute o tozoloba boye internet e ningani yango bandeko bowelaka koloba te soki boyebi likambo ezoleka te na minute o nde toloba boye eza ya koyinda fishi wana bomoni to tieli bino liboso na bino donc eza makambo eye grave makambo eye vraiment grave mbote na balandi nyonso o balandaka irsi botelo ya TV. Bonjour, bonsoir, boyebi déjà et dépenda kaka na air oyo okolanda et mission na biso. Alors na ekopesa merci na bandeko nyonso o balandaka biso, merci na bandeko nyonso o bazwaka vraiment tana bango ya kolanda Irsil Botelo ya TV. En tout cas ba merci na bino esika bozali. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne kande to ebisaka bino soki eza vraiment balana ya liboso o tomber na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager ba vidéo na biso et o sala malamu mingi donc surtout ba partage na bino et ça la biso bien donc ba partage na bino et ça la malamu bandeko na nga tolali tolamuki kaka boye dinana a poster tovandi kaka boye Sonia Evoluko a poster tovandi kaka boye mama Kimia Sarah a poster tovandi kaka tomoni kaka bato bakomi ko poster et biso pe tolobi pourquoi pas toya kosalela ngo pe analyse. Pourquoi pas toya nango pe liboso na bino po toya ko expliquer bino eloko nini ezoleka awa liboso na biso. Bandeko na nga bozomona bino moko na fiche bato lobaka ke dina na Irsil Peshanga balobanaka te o dina na kutu na Irsil Peshanga bawelela mobali o kutu boye bawelela bandeko lelo tolali tolamuki badio o tozelango kala kande balobaka pena elo kwango bozelaki eye do badio oyo tozelango kala totikala kozwango te. Pourquoi ba comédien na biso bazalaka na N? Pourquoi ba comédien na biso bakomaka na N Pro Max bayokanaka te ona o bayokanaka te ona o bayokanaka te et lelo tolali tolamuki tomoni théâtre o basali bango nyonso de tournage oyo théâtre o ekoleka na dinana la douce oyo basali bango nyonso titre nango ekozala le mal dans le noir bandeko nanga na ebisi bino ekozala nde likambo somo boye nde biso tolingaka tant tomona déjà ba star na biso minene boye tomoni déjà Belleville kandi Irsil Peshanga dinana la douce baza ba icône o mokili lobaka ke balobanaka te baza ba icône o mokili lobaka ke bango nyonso basolaka te ke balobanaka te basolaka te o Peshanga na dina na binemi pour la vie bandeko nani o ayaki koyebisa bino ke Peshanga binemi pour la vie na dina na siko bango yo bakutani ndengeni souvent biso moko ba fan de tolukela ba comédien na biso nde tolukela ba artiste na biso baza na binemi biso moko nde tolukango komona bango soki dina na Peshanga babanda olobana te dina na lingaki jamais abenga Peshanga na tournage na ye si réellement vraiment que bawela gentiningo bilaka nde bolobaka wana est-ce que dina na lingaka benga penza Irsil Peshanga na tournage na ye alinga sala ngo te bandeko tolukaka ba comédien na biso bazalaka together bazalaka ini esalaka bien lelo tomoni tous les trois oyo tozalaka na posa ba jouer ensemble sika moko tomoni bango sika moko mabeza wapi en tout cas toza na esengo tomonaka na tala video moko ya ba Nigeria na tala video moko ya bango nyonso ba ini edo bango ba Messi Johnson en tout cas na yoke sengo et puis muto appli bien vidéo wana commenter lobi tala ba icône ya Nigérian de bazali tala ba icône ya Nigeria baza bango nyonso ozomona malgré ba komi na mbongo mais bazaka bango nyonso bolingo mais soki ya biso ya Congo komaka o na ngambu na ye ba poison epai po nini ba star na biso ya Congo ba supporter succès te. Et là, on a remarqué que les stars na biso bazo supporter succès te. Soka succès komi et comme ba haine, soka succès komi o alobanaka tena o alobanaka tena o binemi ekoti.
eza malamu te bandeko tolinga bazala boye lelo dina na asali tournage na ye asali théâtre na ye asali casting na ye atie Bellevue atie Ursule Peshanga atie Sonia Evoloko atie Sarah Masiala lobi kuna tomona déjà Bellevue asalaki tournage na ye tomonaki déjà atiaki dina na atiaki Ursule Peshanga mais bato bayaki balobaki so pona yango boye nde tozolinga to apena posa boy to mona pesila na kati ezala sengo mingi kelelo oya ke asali lo kwa bengi baninga baye basali eza ko pesa force bo eza ko pesa force bozo sunga na bino tant muto amona théâtre tous les 4 bango ba icône 4 bazali tikanga pena ya omona ka bango na bango ba icône to mona ngo na ba Nigeria tozo mona ngo na ba Nigeria mona ba Messi Johnson ba sangani bango nyonso mona Barita Dominique basangani bango nyonso zo mona pena ke bota la film bo sentir oui penza ba icône de bo jouer boende to anango posa tant to mona bango non to ya kaka na babiswana non to ya kaka babitumba moko inutile non to lukela bango ka conflit pamba bato ba plibiaka Ursule Peshanga ke abotoli dina na mobali dina na bimaka na mobali abimaka na gouverneur kutu nani Ursule abotole mobali babeba na bandeko nanga makambo ngo tozwaka wapi tozwaka makambo yango wapi po soki pena babebana penze ya solo babebana ngana nzimi te ke Peshanga koya kojouer pa dinana soki vraiment babebana na nzimi te ke Peshanga koya ko se permettre koya kojouer pa dinana tango balobanaka te en tout cas boende tozolinga bandeko nanga boende tozolinga en tout cas tokota tota filme otango zobima totala ngo bamona pena ke oui bazui ba vie ebele pourtant basangani boye toyeba ke bapesha love baolanda Peshanga baotala badina na shu bakolanda baladusi wana bakolanda bakoya baotala so toyepe na famille bota toyebi ko famille bota ndenge ezalaka bakolanda baotala alo omona ba film etalema omona direct muto atie film na ye ba view eyebele bato batali amona ke te mbala sima na lukasu ba icône mo boye na benga boende tolingi en tout cas félicitations na dina na la douce félicitations na bastar mboka na biso boende tozolinga tosenga ezaka kesila bisalu yepe tozana posa to bana pe ko mona ye na baninga nde tokomi da komona Ursule Peshanga boy tomoni omoni dina na omoni Bellevue Kanza en tout cas so tokomona pe sila bisalu na kati sala bien po toluka kimia tant toluka kimia tozana posa tomona bango ensemble tozana posa tomona te na elongi na ye kuna pe koto abeti atie elongi ne kuna pe koto atalisi elongi ne kuna eza propreté mais tant to mona boye tozo sepela boye sa biso esengo pesa biso lokumu ya komona bastar mboka na biso boye na place to mona banka baswanaka na place to mona ka babebanaka eza malamu mingi te en tout cas pona nga na sepeli na tondisa mine esengo makasi merci beaucoup na Bellevue Kanzi pour la simplicité merci beaucoup na dina na la douce pour la simplicité et merci na Ursule Peshanga aussi pour la simplicité kota la Sonia Evoloko amuta mukete kotala mama na biso Sonia Evoloko aza muta muketa aza star munene Sarah Masiala baba star mais ceux qui ba Sonia Evoloko ba se permettre ya kosanga na bango nyonso basala eloko mobo esala malamu groupe Simba groupe Sinak bango nyonso groupe Simba wana so basanga ni kale bazuba azu toyepe koto nani papa na biso lomba azu so basala eloko moko bango nyonso ba icône na bisi bino film wana ekotalema star na biso baza suna niveau te koto sala ka ba théâtre maboki bana bakomi na ba niveau sala pena ba film minene ba cinéma pena mona ba sali film moko pena bo azana ba idée mo makasi kozwa Bellevue Kanzi tant totalaka ba film a Bellevue to mona ke ba idée penza ya malonga ezali bo tali film bo comprendre bo ju ba leçon ezande mo tant to kotaka pa dinana ezander moko lelo tomoni Peshanga zoni me bate bele baya batsala ba live basala bani pona ofinga Peshanga biso moka to ya kofinga ba star na biso tozo kitsa bango valer kaka biso moko ale soki ivoirien moka bimi awa camerounais moka bimi fingi ba star na biso ale biso to sepela nango po biso moko tozo finga ka bango nyonso kopelisa ba kamera ko surtout ici Peshanga bato asambwa
nyonso kopelisa bakamera koyaka kofinga bango eza bien te nayebisaka bino toujours totombola bastar na biso baa bastar mboka na biso baa baikone ya mboka na biso alors tolinga bango totombola bango eza malamu mingi. Merci beaucoup na balandi nyonso ya Exil Botelo TV wana vraiment toyaki liboso na bino mpona kolakisa bino eloko nini ezoleka eloko nini ezoya liboso. Alors soko lingi o bénéficier na film o soko lingi pena olanda film o le mal dans le noir en tout cas kende ko s'abonner na dina na la douce o s'abonner kuna na dina na la douce o kolanda tanga obando tia ba théâtre o kolanda ngo premier épisode jusqu'à la fin et ozala malamu mingi vraiment to partager sango oyo bapesha love tango koti partager sango oyo famille bota tango koti partager sango oyo bala douce tango koti to partager en tout cas to partager sango oyo eza honneur na biso eza honneur en mboka na biso tango tozomona ba star na biso bazo sanga na boye esa malamu mingi. Alors merci na balandi nyonso o balinga Exil Botelo TV kande te bisara bino soki eza mbala no ya liboso o tomber na chaîne na biso o commenter o liker o partager o s'abonner et o sala malamu mingi ba j'aime na bino yango nde tolingaka. Bisous, bye.